Saki Olingi Atala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala awa ezali phénomène parlement de oyo tokomi kobenga ngo mikolo oyo parade ya bakombata bamilitaire oyo mboka mpe basalaka baparade na bango avant bakota na service bapolisier basalaka mpe baparade na bango bosangani po bazwa baconseil po bazwa badirective bazwa ndenge nini lolenge nini bakoki kose comporter ntango bazali kosalela ekolo na bango biso pe en tant que combattant de l'UDPS parce que mingi bato babanda kokanisa combattant de l'UDPS que non ba parlementaire de bo batelemaka wana baza bavoyi bazalaka mayele te bazalaka kaka wana balekisaka ntango na bango mais bazokosa bote awa bapaster bazali nakosi baingénieur bazali bamédecin bazali batechnicien bazali bamaître avocat bazali bapeintere parce que combattant bacongolais bakomi koloba moto achaka peinture bazali mais awa kulu nazalaka nakosi bato nyonso oyo bazali bamarie batombola nana maboko ok ça va bon bao babota batombola maboko parce que bomi betala ngo cher ko abetaka naye bamasasi bakenda kokota na zamba azwi na ye mwana sikoyo ozolobake bamarie moni mpeke oekarte ye pourtant asaboti na ye c'est pour vous dire que cher combattant soki bato baorganisake non bato oyo batelemaka place wana ce sont les voyous ozokosa na bino awa ezali baresponsable oyo tobengi bacombattant de leader nde mbomoni cher combattant baresponsable que vous êtes bazalaka obligé chaque matin baye bayoki nakenda na yoke directive ya parti yango wana bomoni cher combattant biso bamosusu tosinya tozala na biso bagénéraux biso ngai naza général oyo nazotala masulo oyo ya ndenge nini bacombattant bakozwa misala lokola toza na batroupe soki bacombattant bazwi misala te nakoya mpe lisusu en tant que général devant base nakoyebisa bango mpe lisusu ke nabomoni bato wana bapesi na bango bino misala mais Dieu merci parce que vous avez un bon secrétaire général Augustin Kabuya oyo alobaki ke non ngai en tant que combattant de l'UDPS ata baninga bakei na basociété na baministère ngai natikali na ngai nasala effort po bacombattant bazwa na bango misala alors cher combattant awa ntango bozoya boyaka oyoki information mais en même temps oyebi ke ndenge eza wana il faut nazwa nini mosala eloko nini oyo ezanga lifuti na mboka oyo ezalaka na mokili oyo eloko nyonso ezalaka na lifuti na yango lokola bobundaki okangi njoko okangi nyama ya zamba esengeli sikoyo babanda kokatela motu na motu par na eza te keno okatela kaka wana par na ye oyo kokatela ye par na ye te et pourtant ntango bobundaki bino nyonso yango wana bozomona cher combattant nous avons notre méthodologie de travail
Ce qui va te organiser, c'est que nous allons voir ainsi des situations mikosa. Awa, et ça pour n'apo. Mais ça d'abord, directive et à parti. Pourquoi? Parce que nous avons aussi, en tant que parti politique leader, nous avons un ministère Oyo Bakaboli à l'IDPS. Tous les ministres de l'IDPS nous ont à la bino. Les combattants Oyo Bakaboli, à la place aux Aliouans. Il faut la récompenser. Beauté. Oui. Parce qu'après tout, l'IDPS est parti à Batugnon. Ce qui tu sais que du Félix Azara na motema mabe. Alinga lo bakeno. On a eu pouvoir pour ça. On a maman leki ya Kansala ministre. On a tata Mwasi ya Kansala ministre. Gai na suis na za président de la République. Chamar Kabunde yaka. Yo mokonzi ya IDPS. Bolo kaba ministre ya IDPS. Kabunde personne à la mutumabe alinga lo bani nazo nanu bana nkasi baliki na ngai non le que non OK ça yo yaka pour composer groupe ya ba ministre ya IDPS. C'est de cette même manière là, chers combattants, chaque ministre aussi est obligé, mes chers amis, de apporter ça combattant de l'IDPS Moussa. Est-ce que ça m'a vu? Faut passer période de Akalatan où tu vas faire sa information. Et ça là, il y a non. Lobby marche zali, lobby ville morte zali. Tu y a un mécanisme il y a qu'à contourner la police. Parce que l'IDPS est obéi 37 ans, au 37 ans, il y a opposition. Tu y a un mécanisme il y a qu'à camoufler la police. Il y a qu'à la marche réussir. Il y a qu'à la journée ville morte. Bon, il faut passer tu y a un bango. Tango. Celle-ci à l'époque, Nabiso Tobanda Kobunda, on a départ de Joseph Ka. Objectif c'est qu'il y a que non, pas respecter le processus électoral, élection et Salima. Comme ça, alternance pour la première fois et Salima en République démocratique du Congo. Et puis, élection et Salem et Zala apaisée, libre, démocratique et transparente. Tango comité de laïc, abanda ko sala ba marche, ko bengi sa ba marche. Biso IDPS, donc voilà tout ça populaire. Le parti le mieux structuré c'est l'IDPS et puis parti où ils ont abattu nyonso, ndeko banda ko mona soki bango ba lobi que non. Donc on sala marche. Biso tozo ça va population peuple congolais. Nyonso que non. Lobby, tozala na marche. Et ça qui est comme 57 ans. Bango ba yena par na bango. Biso IDPS ko yena par. Tant que le bagali kambwana na munoko ya Jamar Kabunda Kabunda batu wana bangimaka na bango te. Mais bon mona qui récemment chers combattants et puis chers amis IDPS va bande tant que banda ko convoquer marche wana comité de laïc bien que ça qui lisanga ya bandimi ya catholique mais quand même to banda ki komona ba sango pe liboso er moko na ekulus bote obomona ke eloko ane komi pire maya lamuka oyo ekomi ko sala mikolo eza lamuka Martin Fa Mayulu. Bon tango basali marche o basala ki soki mokolo ya lendi bomona ki ata sango esika moko bomona ata ekulus esika moko basimi yango bomona ki esimbaki na yango te pe kotikala pe kosimba te parce que bakolo marche ça ba combattant nini bomi beta na maboko bomoni chef combattant denga tolobaka aussi longtemps que l'IDPS ça na pouvoir biso pe tokozalaka na politique te ya koyebisa bango bolingo basala marche osala rien soko lingo osala marche sala nini oh ville morte soko lingo ville morte ya kozo document osala ville morte totala siko osala opposition
Il y a 37 ans. Opposition paye à 37 ans, on a salaire en gauche le combattant. Avec position haute, on s'en envoie les lots. Fatime! D'accord! C'est bon? Vétéran, nous Fatime, comme vous voulez. Mes amis, yo on sait l'opposition, on peut sauter au salaire. Au salaire marche. Puis on a mon gars fait bazar va télémi. Yo sommes en marche ya au télémi aux autres élèves. Marche ba comme ça na WhatsApp. Bomba. Ah, on marche à modèle ni. Muto sala marche à télémi na obika selfie. Bogoyo ke loko nanu boye ke loko. Fachibe. Soko boy, katisa nini? Il est vivant! Toko samate, toko sepe batute. Tobanda ko sala marche pour na Kabila parce qu'il a dirigé Mboka Mabe. 18 ans de souffrance. 18 ans ya ko boma batu. 18 ans ya ko nyoka na batu. 18 ans ya ko boye ko futa ba fonctionnaire de l'État. Mbongo zo kota na ba caisse ya l'État mais bango bazo salini. Ndeko mona chef combattant. Nous totalement qui biso nyonso. Loko le loko moke non? Non. Ça quand même il d'ailleurs, tant que tu as un site à partir du moment où l'élection est salée au Congo. Après chaque 5 ans, vous allez l'élection, vous allez salé accueillir, vous allez côté. Kabila Betaki, deux mandats, police. Bamboulo est avant, tant que papa n'a pas fait. Donc, comme vous voyez, Congo est singulier à l'élection, avant de faire l'élection. Nous avons un CLC. Comité de laïcs catholiques. Que non? Batu oyo soki tokena bango na schéma oyo bakomona le biso. De to bandaki ko sala ba marche pour na ko réclamer que élection est salée. Impunité ici. Élection est salée. Élection est salée. On se respecter Fachi. On se bisaye. Nous sommes maintenant dans l'étape yake nécessairement le peuple congolais est comme sur le point de se prendre en charge. Base, vivant! Vivant! L'heure est arrivée. Le moment est arrivé, mes chers amis. Oyo yake, vous battez le pouvoir, il y a moins à faire. C'est la raison pour laquelle, chers combattants, pour évoluer. Soki! J'ai dit bien Soki. Voilà, madame? Oui. Gouverneur et ville province à Kinshasa. Il y a une gestion, donc on a moninga na yo akeiwana wa kenda wana. Akokuta biso na balabala bote. Parce que biso toza prêt ya ko sala ba salon. To yebi que ville province à Kinshasa o ezana plus ou moins 110 marchés ba wenze. Ba combattre il devait se passer en faut ba kota na masolo wana. Pas ça la misala. Bamabong, ma combattant pas kota. Na ba beach, ma combattant pas kota kuna parce que ba vrai agent ya renseignement et ça ndé ba combattant de l'Union. Na kosi? Oui. Ndena yango cher combattant, soyez patient. Pourquoi? Parce que ceux qui vous organisent que non, Fachi afandi na ye awsana na ye loko moko te. En quelque sorte le malheur est bon. Bomoni ndenga basali moi attentat ya avion on. Et puis si biso sikoyo musala yangwana bomoni cher combattant babandi déjà identification boko kota na ba service nyonso bobo yaka na ba information bozala renseigner bien pona koya ko pesa parce que zana banguna tina moya lelo malgré mwana na yazo tango fele mais alingi na ye Félix hein kindoki te kindoki salama be moi nazo tango fele papa tika
ekole lokola Saint-Anne Boboto Motema Mpiko Fatima yo kokaki kosimba ata miri ya ekole wana ekole ya bana ya badepute ekole ya bana ya baministre lelo bana na bino mpe baza kuna te. C'est-à-dire nous avons compris que Fachi aza na motema ya bolingo alingi Congolais nyonso azala considéré Congolais nyonso bazala sur le même pied d'égalité ezala te ke baoyo nde classe ya bato moko oyo nde république ya Gombe oyo nde république ya Kingabwa biloko wana abu oyo nde république ya Gombe bango bakotaka na basupermarché bino bokendaka na bitula yokana nwenza moko babengi yango nini bitula na bitula wana cher combattant okuti mutu nasomba ata bamikokoli yo ozosombela bana mikokoli mais un soi-disant député ye azosombela bana na ye shawarma hamburger sosiso ya yo mwana nasombele manyoko frite nasombele popcorn papa kolanda kombono te poisonné bien mais eza nango eloko te popcorn. Mes chers amis nde bomoni Fachi aye na politique oyo aye mutu nyonso na azala na esika na ezaka mabe yango wana tozebisa bino. Mes chers amis chaque jour ntango ozotya mabolongo na wana se Nzambe bateli mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akende liboso pourquoi parce que ye wana azongisi biso na esika ya solo mbula oyo tikoleka ezalaki soki oyebi monoko moko te soki bakangi yo okei na yo soki bakangi yo kaka bokomona nani komona ngai Ilunga habari nayebi na ngai habari te. C'est-à-dire kaka oyo ayebaka Swahili nde moto azalaki na ye protégé. Félix ntango azwi pouvoir cher combattant alobaki nini pouvoir oyo ngai nazwi eza ya bato moko kaka te eza ya baluba te eza ya bakongo mpe te eza ya bato nyonso. awa bakokanga olobiki non how are you weto bakotika yo bakanga yo te o lokola Félix aza kasayen seke ndenge bakangi boye tatu weto nde okozwa mikokoli na mutu na yo wana osambwe c'est-à-dire pouvoir ya Félix eza ya mutu nyonso otika tribalisme cher combattant tala congolais lokola ndeko na yo tala congolais ya réconciliation nationale étape sikoyo ya reconstruction ya mboka yango wana bozomona cher combattant bozela ntango misala ezoya bakopona kaka te kino misala oyo kaka bakombattant ya UDPS nde bakosala ntango bana bazotanga ofele wana esika balobi kino awa eza kaka bana ya bakombattant ya UDPS bomonaki yango na bango bavotaki Félix na bango bavotaka ye te bana na bango bazotanga ofele yango wana. Mes chers amis, l'heure est grave. Il y a que mutu nyonso a croisé maboko na yetu ngola maboko to aider chef de l'État soki yo ozali awa oyoki bato moko bazokomplote coup d'état tant ya ba coup d'état esali nini coup d'état bokende na bapays oyo baprésident dictateur basali parce que bino bacongolais ntango bozoreve wana bacamerounais bango wana bazoréclame Félix. Venez chez nous ici au Cameroun. Topese bino ba président na biso. Topese biso na bino na ba joueur.
topesa bino bato nyonso me bopesa biso kaka moto moto yango nani quelle considération chef lokola Tshisekedi atikelaki biso mwana moko tobanda koyebisa bino ke babomi Tshisekedi moko me ba Tshisekedi babimi ebele po ozwa mboka ozwa pouvoir na mboka oyo cher combattant créer pe ba parlementaire de buya bote créer pe ba combattant oyo yo pa le bakeno ba combat oh Adolphe Mosito FIFA oh Jean-Pierre Azares Rubero FIFA ndesi moyo ozwa pouvoir ozwa yango créer pe ba combattant na yo oh chiba la FIFA oh bitakwiri FIFA ita ba FIFA au contraire mutu lokole bitakwiri mutu wana azalaka bien pona kosala bateya oyokani hein soka soka ni sakeno pouvoir oyo ezalo kola pouvoir oyo bango basakanaka nango akoyoka nini asalaki buzobe bisalela mwanza semaine passée ya kolobaka keno Félix a éduqué ba militant na ye sino mandat na ye kosuka na nzela et kosuka ndenge parce que c'est le combattant de bazo battre le pouvoir ya Félix ya ka siko sala coup d'état na kamwa mutu na yo okozomba na nini alors cher combattant soyez patient cher ami ngongese komi ya mutu nyonso afongola misu ata le sika nini mabezo salé yango tozoyebisa meme ba ministre ata oza ministre ya IDPS osali mabe na tongo toza na biro na yo bote oza na souci ya mabe ya kobebisela mwana mboka manda na guerre ke ba pouvoir otobundeli yango mingi soki bazokanisika ata oza ata militant ya IDPS ou bien ministre ya IDPS osala bisalela mwanzo ozokosa ezala ministre ya IDPS ozala ministre ya soki ilunga ministre ya soki ilungamba en tout cas soko ye na bisalela mwanza ya keno pouvoir oyo mandat na biso oyo bafinga biso en tout cas wana ozomi kosa bote pourquoi mes chers amis IDPS soka asali bien te ezana mutu mususu akoya kobongisele bino te nakosi parce que bolobi lobi 37 ans biso tango tokokoma boyi okomona boyi bato mpe bazotalela nde biso soko bebisi en tout cas mon cher ami soko bebisi wana il faut yesu ye mobaya bobisi mais yesu oyo ozozela wana aya losusu wana ozomikosa base vivant. Merci beaucoup mes chers amis. Tosuka pour la journée à l'élo. Okende. Amisala, la kima ya Corée. Merci. Saki Olingi Atala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala